Shalom, shalom, bande konangai, banamboka, ba Congolais, tikate kimia na Yesu ezala, epai bino bosili kozala. Lelo na epo to solola, mais na yambona yonso tikate bonde la muke, eza très important, koyeba na ko bonde la muke, na liboso na likambo nyonso. Nzambe, papa na lola, lokumu zonga impa na yo, na onyo susi koyeba kosala. Tikate ya solo momo ezala susu ya yo papa, o nga momu na yo, na koyeba kolobe makambo ya moka Congo. Yonde oloba papa, tikati ya solo moto nyonso akoyoka yango azwa makanisi malamu pe a sala oyo esengeli pona mboka na biso Congo. Na telemeli nyonso za ya mabe ya bokeseni oyo kosala te e déranger message oyo kolo ezala musika na kombo na Yesu Masiya. Pesa pe makasi na ndeko akoyoka maloba oyo papa aleka na kochango na misala. Na pamoli na kumisi yo Nzambe na lola oyo azali kobati la biso mokolo na mokolo. Merci papa na kombo na mwana na Yesu Masiya pe tolobi amen. Ndeko na ngai eza ngai wa bino ndeko na bino papa Didier to Didier pona bandeko mususu lelo na epenza pona na talisa bandeko na ngai likambo oyo ngai ezosala nga pasi. Situation mboka eza malamu te. Alors problème na biso toza kotala kaka surtout pe na élection oyo eza koya. Alors tokokota susu na ba distraction et kosala biso pasi. Mais esengeli na nyonso wana to yeba nini esengeli to sala pona to joatan oyo koyeba ko diriger mboka na biso malamu. To tika kaka basusu te basala, ba politicien pe basusu te. Biso nyonso to apporter quelque chose na mboka na biso. Na yango na mekaki kotala quand même na makanisi nyonso pe Nzambe atalisi ngai passage oyo ya juge 7 e bane ko tungisanga mingi na mei ko yeba kotanga yango pe na mei ko sosola muke nini o Nzambe alingi ko lobela ngai na passage oyo e totali yango soki totali passage wana juge 7 ezali Nzambe aponi 300 personnes bazalaki belé bazalaki na faire à 22 000 batikalaki 1000 10 000 et Nzambe l'habité la besoin à 300 personnes pour nous délivrer mboka na ye Israël et na mokuse to lobate bazalaki malmené mboka wana e kotaki na kati na bomo Israël et bato e bazalaki ko déranger bango ezalaki ba maniadite to ba peuple mandian. Alors Nzambe asali tia solo aeba ko venir en seconde bango po ba ne ko lela pendant ces temps zabo tikibiso pourquoi tikibiso lolengo moka biso pe bana Congo tozo lela pa Nzambe na biso ndenge no tikibiso kolo sa yoki kolela na biso pe akopesa ba solution na banzela ya ba prophète ya ba sœur ya ba frère na ba pasteur Nzambe aza koloba ke aza na biso longo pe asa telesaki ndenge ni tokolonga bitumba wana kasi problème na biso za nini esengeli na biso ndeko toyeba kolanda oyo Nzambe alingi pona biso totika makambo susu eza kopesa biso lokumu te. Donc toza na 300 personnes wana Nzambe alingi lokumu ezonga kaka mpa na ye alingi te ezo a lokumu ya mutu moko boye yango asalaki diminution pe asali sélection wana ya 300 guerriers o bakende ko bunda na ba maniadite pe bayebaki na kolonga e ezali kaka lokola biso pe na kati na kolela na biso Nzambe ayoki te bana na ye sengeli bazala délivrer yango asili koyeba kotinda Gédéon. C'est un leader invisible jusque là pe na 300 guerriers ndeko na ngai ba 300 guerriers na bazaba na bayebi bazali ba oyo bayebaki ko lape mai na lole lokola mbwa alapaka mai ko sala boya ko lembula mai to yebi ndenge nyama lokola mbwa amelaka mai azwa lolemo azotia wala azomela. Alors awa lape na sens bazolobela biso ezali kozwa mai na maboko pe koyeba komela ngo boye ozozwa pe ozwa komela boye ozomona donc ozosala boye. Alors bandeko mususu na ndenge lisolo ezali na livre ya juge wana juge 6 à 8 bazalaki teme bele Nzambe abi batikali dimi habite kitala bango na mai po ba mela mai ba oyo bakomela mai na lokoso nyonso bango nde na posa na bango te mais ba oyo bakomela mai penza la lenge sengeli na ba difficulté nyonso yango nde bango nde na za ngo posa Nzambe ba ko sélectionner 300 basusu bakitaki na se penza bazomela penza puisque ba ute musika c'est sûr ba na ba mission ya ko repérer na ndenge bitumba et Nzambe bi kitala bango siko na mai
melisa bango mai total o ba melaki mai na posa nyonso na lokoso nyonso nzambe habite baoyo te wana zongisa bango na bandako na bango et loba na bango ki solo pour kobenga bango peut-être après et atikalaki na 300 wana bango nde bakendaki pe bakendaki kolonga balanda ba instruction nyonso je dois bandaki kosala bandaki koloba na bango pe bayebaki na kolonga ndeko na ngai eza textuellement biso pe na mboka na biso Zamba sapesa biso atelisi biso elonga ndenge tokoyeba kolonga banguna na biso o baza kotungisa biso oyo ba Congo ndeko na ngai ezali o tobenga scandale géologique toyokolango na ba classe donc ba minerai presque nyonso mokili tokokuta ngo kuna toza na bazeng toza na bia uranium toza na ba cuivre diamant biloko nyonso minerai nyonso ba cobalt nyonso oyo penza ezali kuna na ba nyama kutu toza na nyama moko toza nyama moko tobenga okapi aza lokola zèbre boy aza pembe mwindu aza kaka na mboka na biso donc c'est encore une richesse touristique donc ozomona ke mboka na biso pe bato bazotiango tellement miso déjà lokola manga eteli et baza ko bwakela ngo libanga et puis toyebi yango alors pour cela esengeli tozala makasi kozala bomoko bandeko na ngai tobunda mpo na mboka na biso tobunda makasi totelema nzambe na biso totelema mpo tolonga apesi biso programme ndenge ezali kosala mais soki tolandi programme wana te tokozwa yango te na motu atalisi biso bato ya mikusu bayeba ya koyede biso pe ba prophétie mosusu ebimaki déjà malamu mpo na mboka na biso mais po tokóma na étape wana ya elonga esengeli tozala biso moko bomoko maturité spirituelle ezala na biso même maturité économique ezala na biso na maturité spirituelle faut comprendre que non po te victoire eya esengeli tozala bato mabondeli ndeko na ngai pasteur ndeko na ngai évangéliste ndeko na ngai frère sœur yo bondelaka sala musala na yo ndeko na ndeko sala musala na yo ezali 300 système ya 3 wana ezali chiffre ya résurrection nzambe aza koyeba kofungola oyo eza kati na biso elalaki etelemi siko po te toyeba korécupere mboka na biso faut la récupérer pour jusque là mongona sa koti nayoki nantali na bavideo mosusu infiltration ya makasi boyoka kalate guerre ya makasi ezali koyeba kobima wana mais nzambe aza kotalisa biso esengeli tozala bomoko to dénoncer bato wana nyonso babima na poasa et puis tobingana bango ndenge esengeli alors na 300 wana mpo na ngai ndenge na maki koanalyse yango molimo santu nanga azotalisa ngai toza na groupe neti ya 300 ya 30 ya bapasteur ntango nazoparle bapasteur donc na kati na kosambela kozala frère en Christ sœur en Christ oza mpe na kati wana donc moko ya pamba puisque nzambe ayebisi Gédéon ntango aponi alabi na yo moko okodelivre kaka mboka donc na bato na yo moko wana moko donc c'est dit que élément moko, guerrier moko, a représenté déjà une affaire, il y a 2000, 3000, 4000, voire 5000 personnes. Donc, à quoi kolonga, na makasi oneti Samson zaiki nango. Zamba za capable de nyonso ndeko nanga. Yango to tika ba polémique. Laissons les polémiques à côté. Ba polémique on a kati na réseaux sociaux et zo sa biso ka asima. Ndako conseiller bandeko nanga tout à la plus makambo eza ko apporter quelque chose na mboka. Makambo ya ba ko swana pamba ba diversion wana eza na tina te yo telema pasteur telema frère telema groupe na bino ya 30 groupe ya 30 mosusu ba politicien oyo ba otala mabumu na bango kaka te ba politicien oyo baza na souci ya mboka oyo baza responsable ete batio yo wana po te osala oyo esengeli mpo na peuple tolobi le peuple d'abord faut tomona ngo na misala peuple fois sentir que réellement qu'en tout cas eza mpo na biso slogan wana ezaka batu ya parti wana mususu te mais ezali pour tout le monde d'abord le peuple d'abord c'est un terme en tout cas comment on dirait populaire démocratique où esengeli que peuple a droit à quelque chose donc droit ezako revenir na peuple avant tout tal makambo mususu et yango faut tout ko concrétiser ngo ezali soki tolingani biso moko biso ba congolais tolingani totiki ba buzoba totiki ko swana ko finga Bible est sur na Galate 5
18 avant ezali na ba makambo ya mabe koyina na kofinana makambo ya mabe oyo nzambe azosepela nango te. Mais par contre soki toke na Galates 5 de 20 à 22 ebi makambo ya kitoko oyo nzambe azosepela bolingo kozala toujours na maîtrise de soi likambo yeli yo me te olobi te mpona mboka eloko moko te. Bien aimé, faut tozala na ba attitude wana makasi po te tozala balongi yango na telemi mpona kolobela ndeko moko congolais ete ntango ekoki otelema ndeko na ngai oza place ozali wana sala mosala oyo ekosepela soki oyede bashege ndenge bazali wana mboka esekomi c'est la pauvreté ndeko na ngai telema sala quelque chose soki ozala na mbongo na yo kozala te soki l'état sala non sala oyo esengeli mpona apporter quelque chose epai yo sili kozala sala eloko ya malamu mpona mboka ozali parmi ba 300 wana oyo nzambe aponi kolape mai wana ezali bato oyo baza kose donner corps ya mpona Congo oyo sacrifice eza kosala makati na donc osacrifie nzoto na yo lobi te ngai mpenza te nakobundela mboka na biso okobundela mboka ngo na sens nini okobundela mboka ngo na makambo oyo ya ndenge na ndenge esengeli apporter na niveau financier okoki ko apporter ce qui tu as l'argent okoki ko aider peut-être ba soda na biso na ba armement pourquoi pas soki ozali pasteur et bien bondela ozali frère bondelaka soki sala chaîne de prière pona bandeko ba bondela pona Congo eza encore une façon ya ko aider pour oza ko faire partie na ba 300 wana ba 300 wana bazali ba fonctionnaire à l'état o baza ko sala musala ndenge sengeli ba 300 personnes wana ezali ba 30 personnes tolobi groupe il y a 30 bazo constituer tolo baneko la 10 groupes eza ko constituer 30 personnes na kati ya 300 donc eza na ba secteur nyonso na secteur ya finance secteur ya communication et transport na secteur militaire et logistique donc dans tous les secteurs ya mboka bien aimé nzambe asili koyeba kopona ba oya ye pote to sala makambo mboka na biso ezala libéré tala na moni na tali na kati na ba information kaka président oya ya munguna na biso kuna ake kotala voisin na biso ya mupanzi wana asomi ba terrain na faire sur 15 hectares ba terrain moko j'ai pas compris mais c'est comme ça que l'ennemi joue le jeu donc à kosala bino makambo on comprend peut-être pour à se retrouver par na bino aza na kati mais azonga siko à s'organiser réellement très bien pour ayeba kokota pena na kati alors biso so tozaka ki di batozo yoka asome ekoti awa ebimi awa te ndeko nanga to telema lokola bomoko to sala makambo kitoko nzambe soka bon to pusani akopesa to yebi se bandeko oyo batanga Bible mokonzi moko akei mobembo atikeli basali na ye moi quelque chose pote ya solo ba ko s'occuper na nini seng na oya liboso oya pesaki quelque chose apesaki 10 euros eh bien apporter quelque chose habitala tango yokendaki tala sikoyo na sala na baliso mbongo pe apesi quelque chose ya bibale pe na 10 euros apesaki abaliso yango papa et seulement quelque chose moi bénéfice et pesa mi pe lisusu mais ya biso habiter mokonzi na bangaki koyeba ko utiliser mbongo na po ya bakanda mingi na zoki yango na bomba yango tala 10 euros na yango epesa ngai oh mokonzi akamwa albi mais c'est quoi ça hein c'est quoi ça makambo sali mokonzi asepelaki te kanda ezalaki na ye donc eza kotalisa biso te na oyo toza na yango esengeli toyeba kosala quelque chose nzambe akotya loboko na ye ndeko na ngai ifo tosala totelema ntango tokotelema ce n'est que ça ke tokoyeba kopusana Gédéon ntango baponaki ye atunaki nzambe nini esa nzambe atalisaki ye makambo bapreuve esengelaki moyen na parle yango awa ya te e azalaki kondima biso mpe na nzela baprofete oyo ya solo bazokotalisa biso toza kondima eke tokolonga na bitumba oyo pourquoi pas totelema tokende kotelema kokende aseli ke pa yo ozali sala mosala na yo yo pasteur zwata ya kobondela talisa bandeko na yo bana nzambe nini esengeli bapriere nini esengi osala organiser bapriere oyo ya en chaîne. C'est-à-dire que na minuit, na 3 heures du matin, na 6 heures du matin, na 12 heures,
Eh bien, ezoko baluka. Tout ça ko bonde la nenge sengeli. La politicien, botika corruption, botika ko djwaka mona mabumuna ezala kaka ya bino moko non. Faut beba que peuple azali. Sala musala na ino nsene, joli futa na yo esengeli, pesa peuple pe oyaye. Comment tout le monde a que no ba yo ba engagé yo en moins de 6 mois, au commis déjà na basi 6, au commis na bandako 6, au commis na créer même ma compagnie, 6 compagnies. Donc, aux autres, la makamoko, et les qui na biso, tout le ba pété. Donc, faut mutu na mutu za la responsable na position zali. Militaire, yo, oza na kati, na musala, sala musala na yo. Ba oyo ba roulage wana. Roulage ozo kanga mutu, okanye mutu bi que no problème ya permis ezate na mboka. Mais ozo senga chauffeur permis na ya peso permis. Pourtant que permis oza na nte. Hein? Permis ezate ozo ba mutu pesa permis na yo. Bon nyuso wana po nini pasi, souffrance po nini ko pesa permis wana, pesa nga permis no ya no na a besoin de quelque chose. Ce qu'on comprend dans le monde, ba même à journée mo mati tango au solo nan de muso parce que non, glisser quelque chose. Après va libérer. Tout le monde a un repos, ba bien ozu, ozongo bima na repos, ba bio non page moko ya passeport na yo zozang. Oh, page mo zozang, oui, page 10. Page 10 non mais page yate. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est qu'ils la passe. Mais ceux qui au boulet bien, elle a besoin de quelque chose. Allez, au péché m'a déçoit. On veut bien, mais ils sont les sur mon on peut ça y passe. Pourtant, tout ça, tout ça, la richesse, mais chose bizarre, tout ça, le pays le plus pauvre, parmi les pays les plus pauvres. Donc voilà, message na yi nango yango wana nzambe asunga ndeko na moko toza kati na bapoto partout aussi kozala ndeko passer message oyo nzambe albite ya solo asa poni ba oya ye mutu wana ta aussi zali pe yo za parmi ba 300 guerriers wana o bazaye longo na Gédéon. Donc tout élément nzambe aza prêt ya koyeba ko pesa biso elonga na biso asa lakisa biso ndenge Yesu Masiya alonga kine kuluso la bike nyonso ekokisami. Nous c'est kokisami. Oh tout le monde les a filmé mais si go poto la ndango malamu. So to la ndango pété to monde ngote ezali nango film ezali lukuta. Mais justement, c'est plus que tu tamboli na ba norme to oyo kolo so lingi. Donc problème ezali que faut to tambola na ba norme oyo nzamba zo sepela nango. To tika lukuta, to tika songi, to tika makambo oyo ya pa mapamba ba polémique wana ezanga tina. Ba côté ya ba comédien, ya ba même ba sala nzambe, ba politicien, donc tout ça ils ont fait ça pendant le coup mutende konangai. Donc tout élément, tout ça la bomoko, tout ça la makambo oyo nzamba ko sepela nango pe ye akozala pa na biso. Ya bi ceux qui aza pour biso nana kozala contre biso. Tala makambo oyo. Ndeko nangai tala yango yoka pe malobo yo pasa ngo pe pa ndeko mususu. Il peut passer en panne de comme sous congolais pote toujours tant wana ya koyeba ko zwa conscience conscience oya solo que et comme tango biso sengol to telema pour to libérer mboka na biso si vous évitez mboka eza occupé comment un pays avec un scandale géologique de minerais et tous allez ko souffrir kaka ko souffrir non c'est inconcevable. Zamba zolo ko ndeko na ngai joa oyo message passe pe pa ndeko okanga ngo pona yo mokote ko zape ngo pete po za makambo ya mboka botikana na kimya na Yesu amen.